ingeta, la famille. Bokota, bokoto. Elobi ata papa na biso boke choko bokoto bandeko nanga. Ka ndenge boyebi soki toye. Je m'excuse, c'est que dossier ezali. Makambo ezali. Makambo ya mikete. Nalobi bien makambo ya mikete. Même makambo moko ya minene. Kolala kolamuka bandeko nanga na ba situation. Kolala kolamuka bandeko nanga na ya somo. Kolala kolamuka bandeko nanga na ya pasi pe mawa. Kolala kolamuka la famille na mokili mawate. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na dossier bandeko nanga Jibe Piana Kofi Olomide mwana suka bandeko nanga dossier ezali bandeko nanga ka ndenge boyebi na yebisaka bino toujours soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe tokoya na biso te. Avant ya kokota na mozindo la famille ekozala malamu et encore malamu mingi toya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo Visa bambote nanga na Franes NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi na système moko ya kitokope na système moko ya malamu bandeko nanga tolandana nu sport oyo nazozonga sima pona koya kosala mwa émission pe analyse na biso ya lelo kaka ndenge et sengeli tolanda et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, bergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mini, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre. Na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge na yeb sarabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te, akotikala, ko bate la santé na yo te, na ndenge moko ya kitoko. Yango, eza toujours malamu, eza toujours ya motuya, en tant que mutu, ko yebaka ndenge nini, ya ko bate la santé. Santé babate la kango. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, abarinje mabande konanga, pona oyo etali makambo ya Gavker. Makambo ya mabota na Gavker bandeko nanga ezokende nango kilikili. Toyebike kilelo oyo eza na batu mosusu baza na problème ya mabota, eza na basi mosusu selon ndenge nzambe ya kela bango mwaye bakumba zemi eza te. Eza pe na mobali misusu basemasi na bango eza ya makasi te. Mosusu bablo mosusu toyebaka na biso te. Yango lelo Gavker aye na ba système ba femme porteuse, aye na ba système akolongolaka maki epa ya papa, batie yango epa ya mama, balongoli ya mama, batie yango na machine. Donc wana nyonso ka pona kosunga bandeko nyonso babota na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi kasi. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer anniversaire na bango mokolo ya lelo. Na yebike boza ebele lelo obo célébrer anniversaire na bino. Kande na yebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Ebele baza lisusu na biso te, ebele baza ya kokufa, ebele, mais soki yo nzambe azobomba, azobatela, ti mokolo ya lelo ozali, en tout cas, eza toujours et encore malamu mingi koya ko célébrer anniversaire na ndenge moko ya malamu yango. Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bazana matanga. Tolobaka toujours et encore tant matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke non lelo na koya lobi kuna na kokende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango équipe nanga mobimba nanga moko toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille chaîne Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial, ozalaka na besoin ya business na yo et les kaka biso, ozalaka na besoin ya clientèle ya malonga, ozalaka na besoin musala na yo eyeba na mokili mobimba batu nyonso babeta lisolo na musala na yo. En tout cas ko hésiter te ko contacter biso na ba numéro oyo eza simananga toko sala de sorte que to salela yo business, to salela yo ba publicité ya malamu pour que business na yo musala na yo ya maboko compagnie na yo kombo eyeba na ndenge zalaka na système pe na ndenge moko ya kitoko. Bandeko lelo toye na makambo ya mwana nsuka na bandi ba o balandaka biso na salaki déjà émission il y a de cela 2 semaines 2 semaines ou une semaine na salaki émission wana na tielaki bino audio moko ya mwana nsuka ayaki ko s'excuser, ayaki ko senga babolimbisi, ayaki kandenge ezalaka, mais bandeko nanga ye alobaki ke atikala kofunda jibe mpiana te. Bandeko nanga lelo toye kovanda ba secret nyonso eye kobima na poasa. Mwana nsuka aye kopesa ba explication na ye ya makambo ya complot oyo ye mwana nsuka na Koffi Olomide babandaki kosala. Mokili eza mabe, mokili eza somo, mokili eza ya kobeba. Avant na tiela bino nanu makambo ya mwana nsuka, na kolinga nanu na tiela bino audio ya Koffi Olomide, bazoto na Koffi Olomide ye na jibe mpiana bawelela nini. Après wana nde nazozonga na message ya mwana nsuka oyo sali na audio oyo mwana nsuka ayaki kosenga jibe mpiana babolimbisi na ndenge ayaki ko démentira koloba keno ye atikala kokende kofunda jibe mpiana te.
Tobanda nanu na makambo ya Koffi Olomide oyo azoloba sur relation ya bango ye na JB Mpiana. Tolanda ngo nani. Voilà. Moi, je l'accuse de rien. Il y a un problème là. Bon. Na yoka yi pesa zoloba te. Nuance. Na yoka te yi mongo boya zoloba. Na yoka ki bato milieu na yi. Soigné. Souvent, c'est des racoleurs, des harangueurs de foule. Bato mongo baloba comme n'importe quoi. Confie dans ma français, somme. Quoi, puis décharge. Sans un décharge, n'a pas ici. Et puis, chose où, mais là, à saisir justice, rien tu les lots. Rien. Et puis, n'a Koffi Olomide. Nous défendons, na wenge. Ah, ça, vraiment, ça me fout en rage. Donc, me défendons, na wenge. Les gens à qui j'ai donné, c'est que eux-mêmes savent. On a sali ça. Je le dis avec respect. Mais c'est la vérité. Et l'homme se zate. Bon, en l'occurrence, hein, il y a gâté la terre, wenge et tout ça. Et donc, moi, personnellement, je lui reproche rien. Je ne lui reproche rien. Non, que c'est un gros gâchis pour la culture du Congo, pour la musique congolaise. Oui, mais tu vois, Bissoa, Sobagi, ça n'a pas wemba. Moi, c'est la musique qui gagne. Mais, toutes ces années, Karabo. Voilà. Na pom na été. Et puis, dans la charité, dans la première moto pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, et na marmona, na milmiraga, non. Moi, c'est pas comme ça. Si on a Kamuna, on a retrouvé. Nani ache ba valise, ba sac, ya maman Ali, ya banda. On a retrouvé comme ce soit na kataki. Ndenga beti concert. Les jiba beti concert. Ote mono e sepeli. Ote mono za kimia. Non, na sepeli ta mukete. Na luba ki awa félicita ki ndeko nga petit nga wera. Ta betaki. On a ni musique izara. Et zonga bato tout ba beta. Chacun doit avoir sa part du gâteau. Moutuni surtout parce que comment il système encore, tous on comprendre de ça. Bazo juger pas tout sur le fait que bazo bétaté. Mais évidemment, bazo comprendre. Moutouma bazo le bazo à l'équipe bato yo, on bazo fonctionner. Non, c'est pas bon. Nga pour nga faut battre tout ba bétanza content. Même petit nga ina ni muketonga. La course moi je l'encourage à l'embattre. Azongi la dissous. Voilà, le Congolais tout à ça, musique face à la moussala, il y a culture ya Congo. Après tout, c'est moi l'ambassadeur de la culture ya Congo. Eh baby. Et puis je me demande ce que le gouvernement pour ça est là au Moroté ou bah tu vas voir qu'est-ce que le BCBG vont opérer visa. N'invitez sur le visa. Voilà. Bande konanga oyo ezalaki Koffi Olomide aloba nandenge makambo salamaki keno JB Mpiana betaki concert na yete bino moko bouti koyoka ya koloba eza ebele awa te natiela bino sikoyo ba dossier ya mwana nsuka mokilo ezaka mabe la famille mokilo ezaka mabe makasi. Je vais dire que la vérité. Makambo, ils ont mis chez moi à mon amour contre la Simanamo. Il y a un gros pénal de Cambo, la Singa qui papa, n'a les canets Micha au pénal pour les Cambo. Oh, Amtia ma bif Wakangaï, Penefuakangaï, Penaga, Fakangaï, Amtia ma bébé Boulabo. Gavenabi, ah, et réseau, mais on est parce que, ça y est. Je me suis dit que bien sinon et bandeni qui on les a papa quoi. Abina bien la vidéo, bien la vidéo. Ça n'a même la message il y a pas via téléphone là. On se la naï. Elle a ça. Oh on a qui nous fond dans la poto babilo nous surtout il y a ça dans moral il a fond dans papa chéri na poto qu'on est comme son ah. Nabi oyo te. Nabi asanga. Ngai oyibisenga makambo te. Ngani nzabe jamais na ko kino bina wata papa Koffi aussi bate. Jamais. Et puis jamais na kolinga mimanga yinde azolo bawana. Nga kanisa kile ko na ndo yebisa kinga ke au pesa 4000 pour zuka visa na yo to l'action mutu moko boye puis je le visa. Mais comme ya boye na boye na kino kote pa na ye après na kino na poto na kino saisir justice wana osala na nga ngote. Je me suis dans l'église papa Koffi abinga ba 0 et
na boyo yanga m'appelle normal na m'appelle WhatsApp na yebo na nga oyamba na suka numéro na ye na bloqué na appelle WhatsApp. Voilà, na bandi ebele awa touti kolanda bandeko nanga ka ndenge ezali na ndenge moko ya kitoko. Toyoka lisusu kaka message ya nani ya mwana nsuka. Mwana nsuka azala ba dossier bandeko nanga. Je m'excuse ya somo. Na blanc mosusu faut kolobaka. Moyen to bomba ngo ezate. Oyo mwana nsuka. Ba maman na ngai, ba papa na ngai. Ba eleki na ngai ya basi lokola ya mibali. Ba yaya na ngai ya basi lokola ya mibali. Na pesi bino nyonso tu. Ba bonjour na bino. Ba bonsoir na bino. Ça dépend ya eroyo bokoyoka audio na ngai. Na pesi bino nyonso ba mbote ebele na kombo na nkolo Yesu Kristo Masia. Bandeko na ngai, nasali audio yo pour na sentiment te. Ce n'est pas pour rien. On a sali audio. Il y a un souci. Ko eza ko déranger ngai. Et souci yango ezali nini? Souci yango ezali batindeli ngai deux liens ba deux émissions oyo esalami na kombo na ngai. Mais c'est dommage parce que moto to amonaki ndenge makambo elekaki na réseaux sociaux awa ezalaki makambo ezalaki totraitaki yango en public. Mais lelo ezokamwisa ngai ti lelo bato bazokontinue kosala kaba émission na kombo na ngai du genre ke ngai nabengaki bato na poto bakende kofunda papa chéri ngai nabengaki bato na poto bakende kokotisa plainte contre le président Jules Piana. Tandis que ngai natikali kopengana na moto moko te, natikali mpe kosolola na moto te, et puis natikali jamais kosala moto moko lettre ya procuration spéciale pour que bakende kokotisa plainte na kombo na ngai. Et je ne pense même pas que ezalaka. Mais bato bazo continuer kobimisa nga mona mabe na yebite c'est ezala moto moko aza derrière d'émission na batami. Po par rapport na nga binazo mona susu eloko oyo tokoki kopenda na ngo te po to esesi la. Eloko moko na mataka na live moko boye na salaka na audio wana et solution yango déjà to trouvaki yango. Donc eloko na koki obandela lisusu pona kende kotungisa président Jules Piana nazo mona yango te. S'il vous plaît, la bonne bino na kombo ya Nzambe. Bolungu la kombo na ba miniature. Botika kotiaka président Jules Piana na makambo na soki boza makambo o bamba ngai te. Pardon. Ngala lingaka ba problème te, naza fi ya makambo na te. Makambo ne c'est le cas. Botika na Kenya. Na tourna page ya vie na ngai. Naza converti, naza mwana na Nzambe. Nakoma kosala Nzambe natika fi na ngai Nzambe akamba nga lolenge ya lingi. Afasonenga na ba forme oyo ya lingi, oyo ya kolisepela kotai ngai. Naza lisusu moto makambo na te. Koto, nakoma regretter makambo na pourquoi? Parce que président Jules Piana papa ya mwana ngai. Donc il fallait pas tout comme à niveau na. Et le quoi na tu ça bon pourquoi? Parce que au moni mai etambolaka soko katela nzela te etambola nyoka. Mais so ibo kateli mai nzela etambola so nyoka te ki da tout droit. Na kamba maki na bato ya mabe. Yango na profiter na occasion oyo kosenga bolimbisi ya liboso epa ya Nzambe na ngai. Parce que makambo susu Bible permettre biso to loba yango te. Donc na sengi bolimbisi epa ya mokili na ngai. Nzambe alola alimbisa ngai. Na sengi bolimbisi liboso ya Nzambe pe liboso ya motu nyonso. Nzambe na nga sala nga ngolu alimbisa ngai. Na makambo na lobaki na shokaki bato. Na tungisaki mitema ya bato. Parce que ce que ça est likambo, ce qui est choqué bato comme un directement péché. Yango na sengi bolimbisi pa Nzambe na ngai
na makambo na lobaki mokili etiaki nga na erreur baprofitaki po bakosa ngai nzambe na ngai limbisa ngai. Deuxième pardon na ngai na kosenga yango nasengi na public ya nzambe na communauté congolaise na mwasi to na mobali na yeye na nga to na leki na ngai na papa to na mama na motu to nga na blessaki ye o na shokaki ye nasengi bolimbisi bolimbisa ngai na kombo na Nkolo Yesu Kristo Masiya. Nasalaki makambo wana erreur nasosolaki bonzambe te parce que moto oyo aza na bonzambe kati na ye aza moto a recevoir les fruits de l'esprit ezala lokola don oyo Saint-Esprit moko apesaka biso yango nde moto esaka différence elakisaka baoyo baza ya nzambe na baoyo baza ya nzambe te. Nazangaki le 9 fruits de l'esprit kati na ngai yango momoni nga nakomaki na makambo wana parce que nazalaki na bososoli te. Na profite na occasion oyo ya kotanga Galates na mokanda ya Galates chapitre 5 verset 22 toyoka oyo Bible elobeli biso. 9 fruits de l'esprit c'est l'amour. Donc 9 fruits de l'esprit on a dans liboso ezali amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nazangaki 9 fruits de l'esprit pour nzambe ezalaki kati na ngai te. Et lelo oyo je suis converti. Nasi na bongola motema na ngai. Nakoma kotambola selon makomi, selon Saint-Esprit. Ndenge eza kokamba nga ntango nyonso kolobelaka ngai. Na nzela bamateya, na nzela basakoli na ye. Donc, mpo nazangaki amour, nazangaki patience. Nazangaki makambo ebele. Yango mboni Satan ati aprofitaki pour que aseme loko moko ya mabe. Yango wana na mokili il faut kolandelaka bato bien. Okoki omona moto mosusu l'église ntongo pokwa mais okoyeba eke aza ya nzambe te kaka na bizaleli na ye. Soki omoni motu ase permettre afinga mwana ya bato na balive sans même pitié, sans souci, pour comprendre que moutouana a non converti. Pas non converti à Nzambe parce que ce qu'a été Nzambe, on va recevoir le 9 fruits de l'esprit. On va recevoir don ana. On va recevoir amour. Soit ça qui na amour nanga, on va kayo kama wanga finga ngate, on va kayo sabola ngani ya sabola kinga wanate. Voilà. Ce qui a zangi amour. Nazo kata awa. Voilà. Nabandi ebele abatu touti kolanda mwana suka touti kolanda message ya Koffi Olomide tobandaki na message ya Koffi Olomide toye kokota na message ya mwana suka oyo aye kobimisa ba complot oyo Koffi Olomide abandaki ko planifier. Donc ye mwana suka ka ndenge boyebi makelele nyonso mwana suka yaki ko sala awa sur les réseaux sociaux osa na ye ezalaki kaka jibe mpiana amema ye na poto. Na oye bakate ba Congolais na biso soki ba mona ka poto ango lola. Na lobite ke no batu o baza na poto baza bien tete. Mais mosusu bandeko na nga na o comprendre na comprendre ka penza te. Komona bandeko na biso ba Congolais. Donc ya moni kaka na poto kuna c'est comme si ezalaka na bambongo ezalaka na balabala tango zo tambola ka bambongo eza wana yo zolo kotaka kaka. La vie n'est pas facile partout. Ozala oza na poto, ozala oza wapi. Oyo ezalaka ya motuya, ezalaka pe bien. Oza na ba plan ya ko voyager. Tuna nanu nzambe, est-ce que na pays oyo moninga to moninga te? Parce que y a de ces personnes, biso nyonso to yebi. Surtout ba biso to sala ka bémission. Vous savez qu'il y a de ces personnes au ba benga ka biso. Bazole la to sunga bango, ba ola la kalibanda. Ezala ba Congolais ebele misala na bango ezalaka ba oteka ka ba ceinture, bazoteka ka ba chaînette oyo kaka ya ba nini
ya ba moins cher oyo yango kaka bazo tambola kamata kita na balabala bature bouchon bacure dans babiloko batekaka mais aza la poto peut-être yo oza en Afrique oza na musala na yo ya bien ozo liaka na yo bambongo mais parce que naza na besoin na kende poto donc souci na yo parce que mona ka batu na poto c'est fini faut kaka na kota poto na poto pe vie eza facilité donc makelele o nyonso bomona ki mwana suka yaki ko sala ezalaki kaka akende poto siko lelo oyo botala sikoyo poto oyo ye mwana suka abandaki koluka kandenge ayeko bimisa ba vérité que non ndenge za boye Koffi Olomide a proposé ye amema ye neti bangulu eza kendenge ba Koffi Olomide ba wera son ba jibe piana bakenda akobeta concert sko batu o ba memaka batu na bango ba pesaka ba visa donc yepe akende na nzela wana je m'excuse na suka asala nini atikala na poto sko poto ango mwana suka lukaka lelo o moni makambo yeko bimisa et puis makambo yeko bima ekomi lisusu moto ya kosakana te entre Jibe Piana na Koffi Olomide parce que dès le départ déjà bango mibale bayoka te ka ndenge bauti koyoka wa o Koffi Olomide alobi ke non Jibe Piana il paraît ki abando lobate Koffi Olomide abimaka na mwana na ye nani Daida to o mosusu ezalaka nani mwana amida chati wazaka mibale to o mosusu autaki kokufa bandeko ezaka pasi sikona makambo oyo na ndenge concert ya Jibe Piana ezalaki annulé sikoyo makambo nyonso ekomi polele sikoyo mwana suka ata soki lelo oyo akoniye keno atikala kofunda Jibe Piana te mais yango oyo ye moko ayeko bimisa cela veut dire que azalaki na sima soit afundaki na kofunda Jibe Piana mwana suka tika makambo zo sala yaya s'il te plaît komi ko sambela mutu oya sambelaka amemaka kinya bisika nyonso akendaka mutu oya sambelaka soki omoni kaka makambo ya mabe ezolandaka na nzela na yo telema mituna mille une question nzambe est-ce que kosambelaka o penza na sambelaka eza kosambela ya solo to eza nango kosambela lukuta parce que lelo oyo eza na bato ebele basambelaka na yango ya lukuta l'essentiel kaka ba mona nga keno na sambelaka mais na kati ya motema na sambelaka na ngati bato ebele baza bongo parce que soki ozalaka mutu ya makambo kaka ya minene oyo ezoyelaka yo omitala bien penza c'est pas normal concert oyo ya munene ya Jibe Piana il fallait que abeta akotisa mwa mbongo esunga bana na ye y compris na mwana na yo ya mwana suka mais lelo oyo concert wana ezalaki annulé parce que bafundaki Jibe Piana lelo oyo kobimisa ba vérité que non Koffi Olomide abando kobenga yo okende na poto okende kofunda Jibe Piana mais makambo oyo esalaki ke non ba annulé concert ya Jibe Piana ezalaki makambo kofunda ezaka pasi Koffi Olomide na Jibe Piana boza mikolo boza bana mikete s'il vous plaît sala ba carrière na bino depuis kala na kilelo oyo toza na génération ya ba Fally Ipupa toza na ba génération ba Koffi Olomide ya ba Ferregola plutôt ba génération ya ba Héritier Watanabe ba Gez Mawete ba mosusu ba Fabregas Lemeti bango nde bazo régner na ba Inonsbi bino bosala déjà ba carrière na bino donc bino ata soki lelo o boyembaka eza ka koyemba parce que ezalaka musala na bino mais boza na succès lisusu te mais eza batan bino bo vandaka boyokana eza batante que non olinga mabe ekwela moninga olinga mabe ekotela moninga ça n'a pas de sens bosi bosala ba carrière na bino bosi bosala ba vie na bino na bandenge oyo esengelaki alors oyo eza lisusu moment ya kosala te que non boya sur les réseaux sociaux bobanda nini Jibe Piana alingi abeta concert comme ça na bebisa concert na ye mutu kinganda alingi asala boye comme ça na bebisa tango zo bebisa siko ya malonga nini ozozwa nini penza ya malonga oyo yo ozozwaka osala pasi babilo mosusu avant osala omituna nanu mille une question makambo na lingi na sala est-ce que esalemaka to esalemaka te ba carrière ba succès na bino esi esila
awa toza na ba succès ya ba Fally Ipupa ba succès ya ba Ferregola bango kutu nde il faut batelema baloba oyo alinga kendo beta concert na salela ye soki boy mais bazo sala ngo te bino bosibo bokola boza ja bakoko botika ba makambo ya kobebisela na ba makambo ya ba concert eza bien te si réellement Koffi Olomide ozalaki na sima pour que concert ya JB Piana esalema te en tout cas osalaki mabe osalaki penza mabe soki ozalaki na sima makambo oyo osali penza mabe ya makasi mais soki ozalaki na sima te en tout cas toyebi ke vérité un jour tokoya kolala kolamuka vérité ekobimaka na poisa eza mwa bongo voilà la famille tokomi na mwa suka partage na biso ka ndenge na yebisaka bino toujours et encore biloko kitoko eumelaka nango te suka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine ciao.